Il s'agit bel et bien là du numéro 58 de la députation provinciale limitée. Il s'appelle Jérémy Fonvolo. Bonjour Jérémy. Bonjour Ndekobet. Honorable. Nabenga honorable ou bien nabenga naibité? Te benga déjà honorable. Assure. Nazasi. Nazasi nangamoko. Bon, peut-être nga la moni alobi honorable. Pour tout le monde déjà na bilamba déjà betamiana donc bilé laissé lobby. Mais nangina batubaye bana yo qui est Jérémy Fonvolo. Merci. Jérémy Fonvolo eza ngamoko nde nazali boso na bino boye. Naza Jérémy Fonvolo Lundanda. Nazali président ya fondation Jérémy Fonvolo. Nazali membre ya parti politique Palou. Nazali député, candidat député na regroupement Palou et Alliés. Nazali entrepreneur, chef d'entreprise et puis nazali formateur na entrepreneuriat. Donc na monique masolongo le roi batu bakoti yango déjà toki chef d'entreprise pour na ganisa kineti mpiaka donc tout le monde bakoti pour ba ben na moi ba 21 nzokande ba chef d'entreprise pe bazali ba kolo pe ba fondation. Mais avant de commencer na Katia Wanini, parlons un peu. Qu'est-ce qui vous a poussé au lobby aux candidats députés? Est-ce pour les autres candidats monsieur bazwaka te ba malheureux député provincial ils appellent na ba ou bien ils ara sikoyo ndé aux candidats au postulé comme candidat provincial? Bon, eza siko na postulé comme candidat provincial T. Ndengo lobby ba malheureux bazalaki pour année au pe ba malheureux ba ozala. O eza deuxième épreuve na en tant que candidat député provincial na limité. Donc to lo bakango ke no soko ngo sauter fozo ngande sima. Bon, biso to sotaki to nito sauter lisusu. Ce que total que no poto sauter bien to zongi sima simo penza ya makasi. Pour permettre to ba iska to koyaki ezaki mai ezaki poto ezaki libulu ezaki nzete bendaki biso to singa yango wana to zongi to zui biloko nyonso esala ke no to préparer pour to sauter malamu yango to zongi so na 2018 ya to postilaki siko to ye na 2023 oyo to kendo voter le 20 décembre pour que non to kokisa penza oyo biso to za nango posa pona osala na limité. Obangate. Ngane na bangisa. Ah? Oui. Pour déjà en 2018 c'est simbagité. Sur en 2023 pour tout moni donc il y a tout yo. Bon, on habite peut-être dans zone on a pour chef d'entreprise peut-être moi mais pour mingi ba otala ne na monde de tout monde na bilili de tout monde na banzela on dirait bah tout objectif et ça moi le meilleur on a pour nini mais et là on est dans maintenant ils ont motivé comme candidat donc comment devenir député provincial. Pourquoi choix na yo comme député provincial? Et là qu'on a précisé des journalistes les lots congolais nous se faut ayeba politique exacte que faut oya ko zambongo na politique pour que nombo canabiso etambola malamu faut tozwa bato baza na ba idée na faut un moment parenthèse amuki surtout que na ba pays ya ba paya to moni ndenge bamboka na bango eza ko évoluer eza politique te eza bato bazwa na makanisi ya malamu bazo sala ke mboka esa nini évoluer to komi ko envier bamboka belé lo fandi obike non na okende mboka bona okende mboka bo pourquoi pas bato pe baza na mboka mususu na baya na mboka na biso sikoyo makanisi oyo wana oyo biso ba congolais to tie na mutu ke non ngai fona ke ndozo mbongo na politique raison pour laquelle tozo mona obiso tozo ko mona lelo pona mbongo so ezaki pona mbongo na esi bino ne bandeli na ko s'inventer te bato bazolanda nga ba ebingai naza entrepreneur na bandi yango lelo te depuis 2010 nazo ko exercer entrepreneuriat na business nanga na sisi université o naza fier lelo moi na ISC bana ISC nyonso ba landa nga na sali comptabilité gestion des entreprises et puis contrôle budgétaire naebi et puis contrôle financier et puis audit interne et audit externe.
ba capacité o wana nga naza nango yango me te permettre nga keno etika la mutu te fona créer structure moko oyo nga na bana kotamwa nango par rapport eloko nga na kani mais on monite que déjà ndengo zo défendre na mona IEC bana IEC nyo soto pesi bino mbote mona ba IEC za libanga zela na nécessité ozo mo ate ti o créer ba borna o fallait ka ko fana pona makanisi du zo pesi fallait ka osuka no na périmètre non na kosuka te ti olingo kota sous na masolo ba députation na kosuka te po IEC eza école ya formation IEC eza mais na moni kuna te ke ba former pour ba député IEC bazo ko former ba étudiant nyonso bazo bima na IEC baza ba créateur d'emploi na bato bazo ko mema makanisi ya malamu pona ko développer mboka pe environnement faut tout ça l'attention université to ke na kapona ko zo papier te université to ke na pona ko zo lisusu oyo biso tozala ngomoni ce qui muto bota minza mitanga créer biso to bota malala biloko na biso mingi to ba biloko kati ya nzoto o nzambe déjà atiana yango na kati mundi ko tozumu to kwa nani Joseph Joseph abota mana biloko nzoto yebisanga université ni Joseph atane kwa comme premier ministre exacté yebisanga Joseph a Bible oui Joseph a Bible mais na biloko oyo nzamba tiake pa na ye yango mutu bando sala ke non batu ba approcher na ye ba intéresser na ye biso nous tozana yango maintenant lelo ozana yango ba esio ke no yo zana eloko boy na kati na yo faut o développer yango ko développer ya biloko yo zana ngo faut lekana étape moko oyo eza étape ya kotanga toke na IEC formé nga lelo je suis fier d'être ressortissant ya IEC bon wana na pesi ba professeur na nyonso ya IEC mbote po bosale musala malamu biloko o biso tozui na IEC yango na iko tiango en place ya liboso na créer entreprise na malembe merci wana nga lelo likambo eza nde bato nde bazoni nga ba découvrir les candidats honorables numéro 58 na limité Jérémy Fumvulu mapa obi tonto yi banane o c'est oui chef d'entreprise au créer banin tout ça au suki wana te olingo ya susu ko kotisa biso susu po batango ba pesa batu mutu pasi to mona bango mona soka bosi ba kotika na banda kwana bino za je crois na colonel Ebea potolo ba biso na parler du PPT pour provincial et na colonel Ebea face mama ebele bakenda na colonel Ebea wana to yebi te soki bakenda ni siko makanisi ni na ngoyo zo ngokota na nguna na colonel Ebea comme député provincial candidat député provincial ya commune à Limité. Bon lelo na we sabatu nyonso ya Limité pe ba kino nyonso ba ebelo komoko tant biso tozoko voter to voter mutu te faut to voter ba compétence za na kati ya mutu yango tozo belango ande voter yango tazolo ba to yebango malamu to voter député akena colonel Ebea assemblée provinciale et komi kuna ezana ba commission oyo esenga ke non député moko abana ko travailler na yango yetelma za na influent yetelma za ne kitoko yetelma za mayele azolo ba français bien aza juriste aza économiste olie alanda commission oyo ezoko concorder na domaine d'activité na ye oyo atangeli te alandi commission oyo eza na mbongo bozui mutu aza ata asala droit député aza juriste botie na commission ya Ecofin yebisanga ako défendre makambo ya finance ndengini ezate yango tolobi boye député yo tango zoko kende fo yo moko zala nanu na notion na mutu na domaine na yo oko intervenir par rapport ya domaine na yo parce que epesameli na ba député nyonso te ba intervenir n'importe comment ba député ba ko intervenir par rapport ba domaine oyo azoko maîtriser malamu siko pesa biso siko likanisi no vision na yo na ndingo zokota kuna o mondenga na zokota kuna na esibino keno na za jeune entrepreneur président na biso président numéro 20 Fati Beton alobaki keno akosala ba congolais ba koma ba millionnaire c'est quoi ça 1 million yango na bifo place na ba comprendre idée ya président za malamu mais okokoma millionnaire ndeni faut zala na bagage wana ya entrepreneuriat siko mutu mususu za besoin azala na bagage entrepreneuriat faut te transmettre message mutu ko transmettre mutu matière wana faut azala pe ka entrepreneur littérature te mais entrepreneur o aza
na pratique ya entreprise oyo azo ko gérer yango nga na lobi boye tango biso tozoya na assemblée provinciale oyo tokokota na 2024 na ville ya Kinshasa toza na ministère oyo esali petites et moyennes entreprises ministère ya entrepreneuriat na ville ya Kinshasa ezali na national ezali mais on doit créer les millionnaires à travers les stratégies qu'on doit mettre en place pour valoriser l'entrepreneuriat wana eza eloko ngala ko bunda bandeko na ngai ya mibali bawalanda ngai bandeko na ngai ya mibali bazolanda ngai jeunesse ya limité jeunesse ya Kinshasa ngai ndeko na bino Jérémy Funvulu numéro 58 naza jeune lokola bino na kobunda po keno biso ba jeune tozwa gestion ya mboka na biso ya commune na biso ya ville province ya Kinshasa na ba domaine nyonso o biso toza capable na kosala tokotika ya susu batu susu tante papa omoni balobaka mutu so azali bana ndembo na terrain amona Lola beti bien te mbokani nini mais lelo oyo Jérémy peut-être ba autant nazolo baba lola mbokani nazolo baba kambo banani ba o baza en exercice on comprend pour makambo so baba commission ba nini biso ba o to libanda to biscuit makambo commission so lo commission na kin na bikaka pala ngo ya côté nini mais ce que tant que fungula biso makambo commission na boye boto so yeba pete ya wana il faut fungula ce que commission ya ngo tango yo zana no libanda mais des gens se comprennent déjà et lo za na kati ozo loba mingi na côté secteur no ya entrepreneuriat wana ya vision na liboso mais siko soko côté siko na kati po ozo ba libanda na kati wana za si ba ko peso pe mwanzela po pe batongo pe na sima ba sepel non ndeko journaliste photo ebelo komoko au moins tant que se retrouver bisonyo sukuna 48 députés toza 44 na ba o ba chef coutumier bazalaka opté bisonyo so mutu atindi mutu azate bisonyo so population de mutu etindi biso mutu akobangisa muninga na kati ya salwa na azate eloko liboso angwana mutu akobateke na tikila e place azate po ndenge ba poni yo député na commune na yo ndenge pe ba poni nga na commune nanga tokotala teke no o ngana bimaki na bavoie ebele na bimena bavoie mukieto se retrouver na kati ensemble pona ko bundela batu oyo basani nini bapona ki biso eloko o wana yo lobi makambo ya entrepreneuriat na eloko lobi totala biso nyonso bale te mais il fallait que obeta boye mutu nyonso oyo ya beta bale azataka na mwa dribble na imoko oyo atzalana azana connaissance wana mais mutu abeta balete azana une spécialisation na ya basket c'est difficile à comprendre les règles ya football ya wana lobi keno ngai en tant que entrepreneur na yebi ba règle nyonso ya entrepreneuriat yango pe mutu ko permettre keno eza la priorité wana eza première priorité eza la priorité na kati ya ville province ya Kinshasa eza la priorité na jeunesse eza la priorité na environnement na biso parce que nyonso biso to ko sala eloko bana ko intervenir et kozala entrepreneuriat yami balé zanini yami balé toza na 3 axes donc 3 axes o nga nazana ngo eza ba axe o eza lelo bana Kinshasa bazoko lela butu moi na oyo bango biso tozoko sani to ko mona na Kinshasa lelo raison pour laquelle to sani nini to zui décision na keno to changer classe politique na élection oyo yami balé eza o etali makambo ya sécurité wana mutu nyonso bozo ya ka place wana faut comprendre na robando la iso sikoyo au monde ba axe na ngana misatu robando mona que non chaque axe ezo répondre na besoin exact pas ko tâtonner tenga na so bengo no candidat député pour na komi député mais na ko comme député pour que ba voter nga député faut mutu comprendre o ngana ko yana mais kasi on a te oyebi ba député o na bengi ba bakambu banani o bazaki bazanan bayaki pe wona kuluna bandaka avant 2018 te zela permettre ngana retirer na maluba 2018 zela ndeko dadi 2018 yoka no mituna te bono ko mokima déjà na bokoti na nguna te bo bando kima déjà te na ngati na zwa ka mo eloko moko wana pour comprendre ko zonga no na question omoni kuluna wana
Aujourd'hui, on a 2018. Aujourd'hui, on a 2023. Tout le monde est à combien? Et multiplié par combien? Ah, multiplication, il y a tout à coulou en 2018 et 2021, on a 300%. Si on est Jérémy Fouvou numéro 58. Yem to alu babongo. Yango na zui axe wana ya sécurité. Bilili exotical. Bilili oyo exotical. Obi 300%. Hein? 300%. De 2018 et Mati à 300%. Na opé ça peut cause o et Mati. Dobena. Cause o et Mati. Tozo noté à 300% au ndenge Mati. Na 2018. Kulu ni zaka makasité. Ozomona kuluna ezaka makasi te mezala kinango balako papa balto babandeko papa si lelo bazo papa kaka si lelo siko bakomo papa makasi na 2018 ebaka opération ya oyeleka kimikolo kabaka bate même 2019 ezalaka te même 2020 ezalaka te même 2021 ezalaka te na 2018 ti tokoma na 2023 est-ce yo yoka ke no bazo ko enlever ba kata batu ba zo barin oui ezalakte nazo tuna bandeko baala nanga bazoyokanga omoni keno ezoko mata bongo pona nini population na biso ya ville province ya Kinshasa tozo vivre na pauvreté makasi donc so vivre na pauvreté wana na kati na yango mutu akomi kosala koluka a s'en sorti na bavoi nyonso ya lingi yango ndem tozoko créer insécurité wana ezoko se multiplier na lobité que non bakonjamboka bazoko lité pona yango esila ekita esila tozongela Kinshasa na biso ndenge zaki kala tambola no enyo solingi zonga enyo solingi mais oyebi ke ka bakuluna na même na ba 2018 2017 2016 na sur ebaki général Mouazala kiawa kala Kanyama oui général asalaka face na yango moyebi ke ezana ba misusu bana wana pe babomaka alors siko na ne baboma batika na pe ba misusu omona papa mukolobo atiki bana ba orphelin mais j'ai vu que quelque part pour dirait yo pe ka na cadre wana pe on dirait en tant qu'entrepreneur na okaki pe na ibandelo ba ma fondation on dirait pe côté na kata orphelinat morobo yango wana nazoko zonga na axe oyo na tanga ka liboso tozana entrepreneuriat tukoti axe mibale insécurité omoni ko boma kokufa ya mutu totikela nzambe mutu mukili et eza autorisé mutu mukili aboma muninga na mutu le seul moyen mutu akoko kufela eza volonté ya nzambe quelle que soit circonstance volonté ya nzambe yango na lobi boy omobe fort o bakonjamboka ba sala pour insécurité et sila sikoyo au fur et à mesure du jour au jour ngai Jérémy Fouvou numéro 58 nazoko travailler na yango par rapport à domaine o nga nazali contribution na nga eza nini pour que non sur les 100% ya befort o bakondi ba sala ke insécurité ne sila nga fona ya ne fait ça na 1% ou 10% pourquoi pas même 50%. Il y a contribution na projet oyo bakondi bazo sala pour que non insécurité ça nini et si là la ville à Kinshasa. OK. Kinshasa to yeba ka insécurité te. Les lobby no boza ba ene na biso. Est-ce que à l'époque ndenge biso to bandaki ko vivre les lois ndenge mon côté OK fait comme 21 fois le kozonga. Ozo mona que no oza na insécurité. Soit olala na fête et plutôt daki na olala. Yango ngai Jérémy Fouvulu numéro 58 na limité provincial na lobi boye biso tozo lité na babiloko wana na tangi entrepreneuriat na kati entrepreneuriat wana pour que non insécurité si là déjà je vais faire face par rapport à mes compétences en tant qu'entrepreneur t'organisaka t'organiser te mais t'organisaka to sala kango déjà to sala ka ba t'organisaka ba formation wana ya ba entrepreneur entrepreneur lelo ezaka ate que no muto alukaza na $1 million te ata $100 ata $50 ata 20 000 francs oko s'entreprendre na domaine oyo maintenant tozotala ndeko mobali ndeko mwasi po kuluna insécurité neza mwasi na mobali eza susite que no mibali to te eza insécurité salemaka na basi bazo sala ngo na mibali ba sala yango mais na biso ngai en tant que Jérémy Fouvulu numéro 58 candidat député provincial na limité jeune entrepreneur en plus
président ya fondation Jérémy Fumvulu. Ozomona keno debilo ko ana bakisi côté entrepreneur gestion des choses publiques yango wana na entreprise na ngai. Côté gestion personnelle yango to stani sur le plan social yango ana créé fondation. Pour dire quoi? Ba jeune bilenge nyonso ya basi to mibali. To recruter bino. To esi bino ko boma ko kata eza na solution te. Soko kati mutu lelo pota ozui $10,000. Okolia $10,000 wana quelque temps esili. Mais soki yo olandi formation na biso to yebiso ke non mbongo oyo yo zana ngo oko créer eloko oyo eko permettre tu vas commencer à passer ton temps pour que non o gérer eloko wana lobby pe okoma mutu munene na kati ya société. Au fur et à mesure to organiser ba formation wana la fondation na biso to organiser yango de temps en temps. Mais candidat honorable au solo de la fondation, mais ils ont dirait qu'on a limité. Mais quand tu parles de fondation hors provinciale, oui, tout le monde a ville province de Kinshasa et a 24 communes. Mais fondation na yo, et souvent on a limité auto eza national ou bien eza fondation limitée parce que député provincial ndeko dadi pour boya ramener na sima ya omoni mutuna wana na lobby yo ko za 1 million personnes. Yakotuna nga mutuna na ndi nazo kotambola panda campagne. Ndeko dadi na koyebisa ba auditeur na biso nyonso ba alanda biso téléspectateur na radio bon bolimbisa ba téléspectateur na biso ba alanda biso na itando mokie que ce qui na zone moi sima mingi na 2018 na ba élection toyoka ke no ba parti malette et créamaki pendant ba élection lelo pe toza na 2023 ba élection candidat nyonso za na fondation. Candidat nyonso za na Asbel. Candidat nyonso za na ONG. Siko pour fongola biso so eza secrétaire. Siko fondation na bandika siko banda. Bon, ngana kolobaka bo moni bande konanga o ba candidat to wela na bino ebonga. O bino bozana la fondation. Na kusenga bango pour l'intérêt ya population oyo to senga ba voter biso. Ceux qui fondation na yo ezaka pona ba élection de kotika ko sa population. Mais yo bandaka. Fondation na ngai ebandi depuis 2018. Fondation nanga tango rataka. Non, exactement la rataka te. Avant la postuler. Au salaki avant déjà pourtant oye. Non, batuba ozo bango. Créer fondation na biso 2018. Na 2018 sorti officiel na Zélande de Kodadi. Na bandi ko travailler projet à fondation na 2017. Pour permettre déjà la boule que 2018. Non, 2017 ko tu idée ko tu zaki te par rapport de tu zaki na politique ya kala. Tu vas dire plutôt bon oui pourquoi pas faire deux ans sous 2018 parce que 2016 va c'est 2 ans et comment appelle 2018 peut ba c'est sous pour dire qu'il n'est pas possible. OK. Tu bande qui déjà construction il y a fondation na biso na 2017 au moins loko nyonso pour comme munene faut banda muke na lobaki na sala épreuve wana ya création fondation na commune maire ya limité pour les commune nanga commune Oyangai, commune moko kitoko, commune Elengi, commune pesa watu posa pour vivre na ville ya Kinshasa. Commune peut bitumbe bandaka kuna. Te commune bitumbe zala e bandaka te commune bayaka ko lukila biso po bitumbe zala. Photo ke tenir en. Wana fondation. Siko 2007 biso to tambola ki na ba quartier nyonso ya minene ya commune ya Limete. Au moins na commune ya Limete. Bande kolanga Limete bazali. Na koluka toza na bakinga boa toza na kosa wala kutu sima na kosa polémique te nganta ke natif alimité toza na combien de fondations alimité à part wana na zongi kaka place wana tant to créer fondation pona esa bino ndenge nini esengi ke ngai na sa nini na sa nini na koma candidat c'est tant na bandi fondation na zui makanisi ya ba notable à chaque quartier Tolongwe, to sala enquête, musala nyonso en tant qu'entrepreneur, projet nyonso ngo lancer pour osa lango enquête. To lancer fondation to sala qui enquête année zo biso plus d'une année. C'était pas facile que non babanda ko ba jeune, ba maman, ba papa babanda ko recevoir biso pour na ko transmettre
information. En plus époque où on est époque moko mystique hein. Ba question sur botu na ba banga po politique ezaki matata. Ezaki vraiment matata. Muto peut sur information malunga za laité mais biso to lobaki to kokende. To zoki be information wana. To bandi na limité na biso côté limité résidentiel. Po esika ngai nazali. Na bina ko bandana wana. Na zubi information ba préoccupation ya limité résidentiel. Na longwe na kena limité Mombeli. To enregistré. Na longwe na kena limité Funa. To enregistré. Na longwe wana na katisika na limité Ofitra. To enregistré. To longwe wana to kena Kingabwa. Na kati ya Kingabwa to kabola ki yango eza na ba parti ndenge Kingabwa eza monene bande konyoso bala nanga bayebi to bandi Kingabwa côté cité du fleuve ya Grand Monde to kena Kingabwa Izam to kena Kingabwa Ndanu to longwe wana to kena limité Salongo to longwe limité Salongo to take po matete 18e to longwe wana to kena limité Motel Fikini au moins to zui ba quartier nyonso ya minene ya limité to récolter ba préoccupation na yango to yi na équipe to tchaki na place équipe stratégique to analyser tout le monde que non plupart ya ba préoccupation 90% eza moko o eza kozonga na ko sala ngote en tant qu'entrepreneur faut na sala ngo en tant que to créer structure sociale Sans vous interrompre, dans le cas de structure sociale, nous allons essayer un peu de voir un peu, en complicité avec Bello, d'abord, dans le cadre de la structure sociale, on a une visite mon centre de santé, mon boy. Bon, to kende na visite na centre de santé pour na yesa bilo que non limité to tambola ngo to yebi ngo bien to yeba problème dans la kati de santé wana ndenge ba membre na biso ya fondation na kati ya quartier na biso ya Mombeli. Eloko moko pona biso. Ah oui. Na yebisi ba onke no to kosala nini? Papa Jérémy awa Mombele tozana ba centre de santé mais ba centre de santé za nango la kombo. Mais situation oyo biso to okutana nango na ba centre de santé même bango moko bazoza na incapacité ya kosala na ko intervenir na obiso tozali. To yaki opona centre de santé moko parce que biso to sala eloko ya intérêt communautaire. Eza individualité. To ko yate pona centre de santé na yo tout ça là te photo luka ba centre de santé o eza ya minene ya proximité o eza na ya ba communauté tout ça na ba communauté islamique tout ça na communauté kimbanguiste catholique protestant réveil nde tokinda ko taki wana parce que ce sont des communautés o ezo ko englober ba couche ya population ebele. Alors ce qu'on a tozo ngato lando wana ezaki apa bon oyo élément oyo bozo landa sikoyo oyo photo landa sikoyo photo landa sikoyo ezalaki na Mombele na paroisse Saint-Félix to landa ngona la pharmacie. Donc le bâtiment ce qui est à l'intérieur comme médicament c'est les dons de l'Union des Congolais. L'affaire de local est dans un état parfait. Beau à voir, si bien qu'aujourd'hui, quand un arrive ici, il se fait examiner à la pharmacie, il n'aura aucune écriture comme s'il était dans un hôpital moderne. Alors, hier, ici, on avait des lignes démodées, usées démodées. Hier, ici. Alors, en gros, c'est dans les lits qu'on avait à l'époque là, qu'on ne peut même pas évoquer parce que tout on a jeté. On a tout jeté, il y en a plus ici. À part ça, on avait du mal à séparer des catégories un peu sensibles des gens. En l'occurrence, les hommes et les femmes ici. Mais aujourd'hui, non seulement nous avons des lits avec des éponges tout neufs, mais aussi on aura besoin d'appuyer avec ce que vous voyez ici, vous avez appelé auparavant. Ce qui était nécessaire à faire vu la condition à laquelle les centres se retrouvaient. Nous avons apporté notre contribution pour améliorer les conditions de traitement au niveau du centre. Bébé Oyo, c'était si combo ya Jérémy Fumvulu.
aza bebe oyo abotami ya liboso na bébé fondation Fumvulu fondation na mona rythme base pour déjà la monnaie du côté betami non batumi ba kanisa ke eloko eza pour la campagne te omoni eloko toke kotala po to bande ko sa pona osala eloko boye ko zwa bino une semaine 2 semaines eza eloko déjà tout tant to lobi ke to likaka ko sola na population na biso parce que grâce à fondation de bato bakoyamba bino muto azala na ouverture ko loba makambo oyo bango bazana OK to komaki ba expliquer biso moto ngamona miteke no atake mutu condition oyo eza photo luka to changer yango to ko changer yango ndeni photo luka to améliorer à 200% te mais à moi 80 90 ya esa ebonga en plus eloko obiso to sali eza kaka oti eza peka pona élection te to banda ko sa biloko ebele à travers fondation to sinon te parce que na moni ebela ko lobezali oyebi télévision pesa ngonga mais toujours qui ne sous parce que na mona ko osaki pe moi visite mon bon orphelinat toujours na cadre fondation ya on a moni autant aussi mail comme sécurité na biso yenene eza na bane belé ba beta pe ba para ba machette ba kufa ya on a pe batikala pe ba orphelin sans le savoir mais c'est un peu son maloba on a vu que ça pour ça loba po o kota na banda ko ba loba pe trop biso to na moi bilili après ko loba na sima belo kitoko to la nena no candidat député provincial numéro 58 na bilili na orphelinat. Dimanche 25 décembre 2022, dans le cadre de la célébration de la fête des Noël, sous la direction de Monsieur Jérémy Fumvulu, président de la fondation Jérémy Fumvulu FJF en sigle, avec tous les membres de la fondation, toujours dans la vision de redonner espoir aux personnes en danger, ont rendu visite aux orphelins de l'orphelinat Mère Marie-Marthe situé dans la commune d'Elancélé, afin de communier avec ceux-ci. Il faut signaler qu'avant leur départ pour la commune de Lancélé, il y a eu une petite interview afin de connaître les sentiments de membres de accueillis par la sœur Micheline Mwanankunda, accompagnée des autres membres dirigeants de l'orphelinat Mère Marie-Marthe. Ainsi, après l'arrivée de bus, il y a eu embarquement de vivres et de tous les membres entre 10h et 10h30. Il faut rappeler que la fondation ne s'y est pas rendue main vide. Elle s'est présentée avec quelques vivres, notamment de sacs de riz, des sacs de farine, de plats à emporter, de paquets de jus, des paquets d'eau, sans oublier une enveloppe qui a été remise à l'orphelinat. Ainsi, après qu'ils aient été accueillis et qu'ils se sont reposés, question de reprendre leur souffle après une longue route, c'est alors qu'il y a eu un petit moment de prière, question de tout recommander entre le mains de Dieu. C'était dans une ambiance festive que les présidents ainsi que d'autres membres de la fondation FJF ont approché les enfants, leur ont parlé et ont joué ensemble, question de renforcer leur relation et de leur communiquer l'amour, la joie et les sourires. Avant le repas, totika bamboka mosika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya tomoni na bana oza pona kad na bona ne pe niro ngobena déjà moi masolango déjà bien avant hein? Non, voilà que tout le monde a commenté exactement pour Bandeko Bazolanda, qui déjà commenté en 2022. Il y a une boule déjà 2023. Non, Ezaki na boule en 2023. Et dans 2022, pour nos fondations na biso, au fur et à mesure que ça la banquette, toujours ça de sorte que notre dimanche 25 décembre 2022. Il y a fondana na biso, faut toujours occuper, toujours intéressé na ba jeune, ba handicapé, ba veuf, ba orphelin.
côté ya nalobaki makambo ya insécurité ezaka koluna te to ana insécurité alimentaire yango tomoni bana oyo bazana ofelina bazolia ndeni ba veuve na biso bazolia ndeni bazoko travailler ndeni po balesa biso donc insécurité ezaka ka insécurité oyo ezokolobama insécurité mais sur tous les plans tous en insécurité to ana insécurité environnementale to ana insécurité alimentaire to ana insécurité sanitaire tous ana insécurité partout. Mais biso tozoko sala ke non na kati ya wana insécurité to encadrer ba jeune ba comme entrepreneur. Alors na troisième axe Troisième axe na biso o ezapenza axe o ele isara biso tango nyonso Kinshasa insalubrité ndeko dadi. Ya oui. Mais tout le monde peut kinbo pe toi. Te wana na kota na commentaire wana te. Mutu na mutu ndenga azotambola ende mutu ko juger kinbo pe to ngate. Ngasiko na lobi boy. Na gouvernement provincial ya kala tozaka na projet oyo banda ko sala biloko insalubrité tozaka na yango na gouvernement provincial ya sikapo eyeka na projet na mpe mususu mais to mona environnement na biso zoko changer te yango na lobi 3 axes wana eza ba axe majeur au biso to ko bunda na assemblée provinciale faut te former parce à travers entrepreneuriat richesse ya ville et gozala ba taxe ba jeune ba bando futa et ville azoko tsambongo donc ville azoko tsambongo na misalo jeunesse azo sala ya bakinyo so baza ko sala azana possibilité ya ko créer ba centre de santé de proximité pour ba bazwa traitement azana possibilité ya ko encadrer ba orphelin ba veuve na ba personnes vivant avec handicap base nango za l'entrepreneuriat richesse richesse productive l'insalubrité ceux qui mbongo ezate ville à kosala insalubrité te ville à kota mbongo na entrepreneuriat oyo ba taxe obiso to kofuta bon ce que so ville bimisi na ngote bokani honorable te ceux qui ville au moins siko langage en so ville bimisi te eza langage ezolo ba mikolo nyonso yango motuna ti to boyi yango ke to boyi ville elo bakeno aza na mbongo te to boyi pratique wana ville à cause ane na raison pourquoi zo na mbongo te siko biso to parler ko proposer na la ville donc gouverneur oyo déjà bi que nous zolo to ko za la candidat gouverneur faut se préparer na ba député to kota sika et ça ba député ne bazaki kalate ça veut dire que non to ko landela majoritaire oyo to minorité quoi problème ezate cause non pe la kata majorité mon continue na ko na lobi que non et loko zo bo mamboka na biso yango wana parce que tant biso to ken assemblée population te voter biso majorité wana population te pesi photo sala que non to garder majorité wana population na biso yango na lobi boye ba peso pe na bo climatiser soda na sima au cause on a 20 cortège cortège en a 20 véhicules au cause en yango mais ce que garder majorité au ba pe sauver cortège on a député comme ministre provincial ce que garder yango te ozo salelo comme côté yango to lobby ville to ko tient en place ba stratégie to ko appliquer pour déjà ezali to na régie ya to na DGRK na biso ezali to na DGRP ezali tozana ba régie nyonso na ville mais pourquoi ba régie wana ezokoka ko mobiliser te pour renforcer budget na biso te vraiment faut tiangonga nous allons rapidement prendre avant to ba ko chiter prendre quand même et là au moins pour les cas qui pour ça qui peut visiter na cadre p et là on a comprendre parce que covid et les gars qui dans mais tout dans le roman bo wala pe au pe ba qui ka toujours na cadre toujours na nini social o ba pe ko tendre main na bande quoi covid. Équipe ya fondation Jérémy Fumvul Oyo Ekumbamaka na Yemoko le président Jérémy Fumvul l'homme aux actions concrètes boye bape bokangake akiteki bongo na week-end awa na paroisse Saint-Félix Oezwami na quartier Mombele na commune ya Limete pona ko remettre ba don oyo bozali komona batouk bakashine pena ba désinfectant toujours kaka na idéologie ndenge mokonzi ya mboka lobaki ke le 15 ba église ezongela ba activité lango normalement kasi ya ko respecter kaka ba geste barrière ndenge pe gouverneur ya ville province ya Kinshasa Jantini Mbaka Ngobila et longola commissaire provincial ya ville province ya Kinshasa le général Silvano Kasongo Kitenge ndenge atiaki ba élément na chaque église pour que balandela soki baza ko respecter ba geste barrière pe na yango fondation ekitaki pour remettre batuku na babiloko o bozali komona ba remettra ki yango na maboko ya père Kiré Jean-Marie Ipoba oyo ayambaki yango avec impact na idéologie na suka ya masolo boka ndenge basolo laki na micro alinga la facile oyo akanisi paroisse na kopesa biso biloko biye oya
mesures barrières contre Covid-19. Bongo na kombo ya ba Kristu banso ngai sango mokonzi na rotondo ye botondi pe nzambe abenisa ye po ete makanisi na ye ekoba pe kende liboso. Na komona oyo fondation Jérémy Fumvulu esali mpona paroisse na biso nzambe alobelaki ye baye tozalaki na misa mokolo yango na tongo père amilelaki alobi tokoki kozwa nani akoki kosunga biso na batuka mai na banini curieusement na longwe ya na paroisse na komi na ndaku na zwi telefone coup de téléphone ya honorable abenginga abi mama nalingi nasala boyeboye na paroisse namoni tikotako ezalaki esprit na ye na nzambe nakumisi nzambe. On a masolo te à la cadre de la campagne mais on est masolo pene se fanda. Alors pour na électeur na yo na base na yo aux assure pena que non est-ce que ba s'enrôler qui vraiment ou bien te ou bien ndengeni. Oui, pour na électeur na ngai base na nga to sensibiliser qui peut tant ya ba enrôlement to senga ki ba ba kende ko s'enrôler parce que to loba que non o muki obino bomoni tozo sala na kati ya fondation ezabe effort ya ngai président na ba membre de sa fondation tozo sala mais commune abiso limité za munene ville Kinshasa pe za munene eza blo msuto ko sala mais to za une capacité à ko sala yango yango to raisonner que non to kende élection to sengi batinyo so ba kende ko s'enrôler parce que to sensibiliser pe base na biso pona enrôlement ba kenda ki pe to s'enrôler ki mutu moko azwa ki carte nde balobi que no président biso pe to s'enrôler ki biso to sa musa na kati ya fondation pourquoi pas biso pe to kende na élection surtout oyo nde to tie libaya to ke na élection tozo ke na élection objectif eza que message na biso toza na des messages ya fondation eza ne me donne pas le poisson mais plutôt apprends-moi à pêcher wana eza message ya fondation de to travailler na yango pona ko sala eza maponami message na biso ya élection à travers candidature na ngai eza ensemble dans l'unité redorons l'image de notre limité donc limité na biso to ko redoro image na yango na ba bloko nyusu na utotanga na entrepreneuriat ba jeune fo bazala na ba entrepreneur na insécurité to ko lutter pour l'insécurité to tia en place ba stratégie o na utu ko sala ko présenter bino a bomona ke non to lutter insécurité et si la na salubrité to ko bunda ke no bosoto elongwa na limité na biso to yeba ki bosoto te to bundela pona yango yango to etina biso to zo zinda to zo sala boye na kati ya nani yango la sengi bana limité nyonso lelo to zali le 8 décembre etikel biso 12 jours destin ya limité eza na maboko na bino destin ya limité eza na maboko ya mama elenge mwasi to mobali papa destin ya limité dans maboko na bino ya wana sengi bino mwana bino ya limité Jérémy Fumvulu numéro 58 kanisa oyo yo oyebi limité ya kala to intozongi sango na à partir de 2024 tant bozo ki ne ko voter le 20 décembre o ko voter ba numéro mibali ya liboso président de la république o aza mwana limité président de la République né grandi na limité numéro 20 Fati Beton bomoni ndenge a osala toni pe ke no limité na biso ezo en plein wana eleka ko tuna gombe ya mibale tango yo kende ko voter député national pour na kati ya parti politique ko mama AAC to zape na ba nationaux o ko voter candidat député national numéro 195 maître François Wendo oyena député provincial base ya limité béton ya limité hein les petits bétons ya limité Jérémy Fumvulu numéro 58 donc 3 bateaux ko voter baza bateau to ko sa ke non na national limité ko vivre na provincial et ko zo en plein et puis to za na appui ya mwana limité number 1 de la République les Fati Beton Mukwantombolo donc yende to ko tambola na ye elongo kino na suka donc le 20 décembre au voté numéro 20 président Fati au voté numéro 195 na national maître François Wendo au voté numéro 58 na provincial Jérémy Fumvulu président ya fondation Jérémy Fumvulu pour que nos lobby limité na biso ECP là. Honorable candidat, honorable député, merci beaucoup. Numéro 58, Yemokwa lobby au moins tout il est temps. Numéro 58 député provincial limité. En tout cas à Bengsi binom mokola le 20 Bobwaki kuna Mukwantombolo pe lokola numéro 20 Yemei. En tout cas na bandeko msubatikali na ebi ke 190 funa bidwaya yepe na sima mikolo azoza na biso awa
nsima na ye donc tobosani te Patrick Bidoya Funa 190 yo tozozela yo omoni bandeko nde bazoya yaka pe osamba tokolonga. Merci député Mwambote. Merci napesi bandeko nanga nyonso Kishasa mbote bana limité mbote rendez-vous lelo na 18e rue pe tokozana limité salongo pona ko sensibiliser kaka objectif 58 na limité ndaku moko te sans numéro 58. Papa Paulin Kambinga, merci. Maman Anne Kambinga, merci à vous. Également, Bello Kitoko à la régie finale. Pourquoi pas aussi Emeraude qui a assuré les cadrages ici. Hervé, merci à vous. Ensuite des programmes. Au revoir.